En tout cas, bayekisaka makolo, batekidiseka-teka, bapupolaki bapupu, baniki-niki masangu, basali-sali kiboyi, ebaya. Bayaka. Sokomoni papa na bana, komiko beta bana makofe, yaye, avana mpiaka. E papa na bane, avana mpiaka. Papa na bana, avana. Oh, mobalelo. E panda na nenge na longa, tena panda na nenge manga, poto swana te. Antu, kongo zibula meso, bonshena makasi, makamba kitoko. Antu, Bonjour chers fidèles internet, mbote na balandi nyonso ya Congo Zibulame sur TV, c'est bien et bien moi la votre stanzo la rena la mandra. Quand na loba toujours papa benga mama, mama benga bana, bana bo benga bayaya, veut dire ma solango ese bandi. Ah nana moi surprise mon pona bino mutumo bebo lukaka. Yeyo azongi déjà. Ngana lobelo monte maintenant si comme no temps nous découvrir la personne en haut hein. Nanga monte na plateau na kansi nazo passer micro et pas la personne pour boyer baye. Bonjour. Bonjour maman. Bangi baye basoko zanani ngana bino lobate presa surprise donc pour au disparaîtra quand ngana lobelo te mais bato ça ba confirmer vraiment ce que ça yo. Bato balingi baye banganga yo. En tout cas, bayekisaka makolo, batekidiseka-teka, bapupolaki bapupu, baniki-niki masangu, basali-sali kiboyi, ebaya. Bayaka. La famille Bopamu, nga. Kwa makamnanganyo c'est ça en tout cas. En tout cas, dernièrement au disparaîtra qui okendaki wapi to ndo mona soutenir na terrain na émission zo mona pe soutenir ba vidéo ndo tambla sou vraiment te pourquoi disparition nous a qui vers média bon na disparaîtra qui vraiment pensate mais nazaki na moi espace muke pona tangu tozaki na koleka na ba chaîne nazalaka na message moko na banda kopesa que naza na studio kalate kindungusi kezo bima. Mais vu que Kindunguzi a la première fois eziki, deuxième fois eziki, troisième fois eziki, et ça l'a passé. Il y a un sur la parole moussa le la télévision lobate. Il y a un préféré qui n'a qu'au dans studio na silisa. Ndesiko tant où il y a aussi la nena ba no le la média na ba na web savant que biloko déjà est belli. Biloko c'est belli. Biloko déjà belli Kindunguzi a déjà prêt. Déjà ba pe ba zwa ki moi ba annonce dango déjà mais kalaming te ango déjà soya ndo muzika ngo nde ninyo biso to ba annonce te pona bato bazana ba ebe no annonce ngo to ko betla biso moi kindonguzika entre baso ezani eza kindunguzika kindunguzika eza pilipili ya mikio eswaka donc na kikongo babenga ngo ndunguzi tende yango ngai na composer nzembo na ngai fona tsango liboso na titre congolais yango na pesa ko na kikongo kindunguzika. Donc loba na zui pilipili na tchango na kata musique. Il faut ba musique nini na tchango na musique comique, musique comédie. Musique comique asi. Bolbi ba zui de ba annonce parce que pona bato ba zui don ba annonce ngote. Ah yango za. Soke moni baba na bana komi ko beta bana makofe yaye azana mpiaka. E papa na bane azana mpiaka papa na bana. Aza nampiaka. Ah, moi c'est bien, ça lit bien. Ah, donc ce que moi ni moi disparition non na vie na médias ça il est pour préparer les biso moi nzembo yo. Oui, na préparer ki nzembo en plus pe na voyager ki muke na bima libanda mboka. Na kenai na mboka mboka est. Na tambola plus ou moins na 4 ou 5 pays. Nde siko ya mwana ekozonga kin. Tellement il fallait que nazana nukunati lelo po ana bunda mama makamoko melo kwa nazaki ko bela na préféra ki na rozwa swende ana Congo yango nazonga ki na nazwa swe après na bimisa eloko bon nazonga lisu ba côté kuna pona kuna na kenda makambo eza bien
mboka ngo kenda ki en dehors mboka na territoire national to international na dehors en dehors à RDC to en dehors à Kinshasa. Oui, na uta libanda ya mboka na utaki na ba Uganda, ba Kenya na tambola mo ba mboka ebele. Ene poto. Te poto na te. Poto programme ezo ya déjà kala. So ba esi biso ki non za bloquer déjà poto. Te na on a bimi poto te. Déjà na zo continuer à robunda. Pour en a qui servir pe bato à Europe, bato à Amérique, mais pour le moment na zanan. To si yana ki ndonguzike bima wane makambu, hein? Ndenge zana ki ndonguzika tango zo bima, vraiment bato ba ressentir net ba maman nga Anne-Marie Mabanda, Vicky Mabanda, hein? Dorine Mavinga, Diamant Vert ba ozela yango wane makambu. Ndonguzika wana eza album il y a combien de chansons? Bon, ezali double générique plus 5 titres. Dedans donc, ils ont le roi Narolo Badon Maxi Singen. Donc, 2 génériques plus 5 chants. Mais déjà, nous avons boire un loco moko et bando bêta, ouais, monsieur c'est Olanda Nasima. On a net, to na CD, to connaît. Et quand on a plateforme nyos, donc la plateforme nyos ba oyambango. Donc déjà en tout cas oya penza. Pour un temps on a zo ya na otika sous-tante donc bando yo kanga ti mokile okufa. Donc tozali. OK, Jimmy en tout cas banda carrière artistique wapi? Bon, ngai nazali mutu na botam na famille chrétienne. Na botam na famille chrétienne. Vraiment papa nanga azali kimbangiste, maman nanga za témoin de Jéhovah. Na kola ki peme na basali na Nzambe. Kuna nde nazwaki goût ya kosala mwa ba drame na ba théâtre. Wapi? Na témoin de Jéhovah na kimbangiste. Nyonso mimbale. Est-ce que banda osambela wapi? Na soyi na kepa koko o azali témoin de Jéhovah na osambela. So na kepa koko azaki mbangise na osambela. Tara na zali mwana muke na zali na choite. Mais tant na eko kola na banda koteka mwa ba bonbon na nzela na ki kozwa goût tant na eko mona ezalaki na artiste moko tata Nzambe Nkwalu Zolo sinon na musée Jeff. S'il te plaît ba bonbon banda oteka wapi? Na bana otambusa partout na ba wenze na zali ko voyager même ba kisangani ba bumba lisala mbandaka kaka ba bomba ya 100 francs ya 50 mike 50 ba 100 nyonso na za oteka non eza yango ndem te sala ko gagner vie te tango na za oteka ngo taki kokutana artiste moko musée Jeff nde asepela na leka na théâtre ne po nga déjà na za ko ningisa ba wenze nde tango na leka na kiwana na sala ba spectacle simbi balaxinga be bapesinga formation moi ya 5 ans ou 6 ans nde à partir à wana ko koma mur na nde na ko longwe pa na ye na ko sa premier groupe na ngai na mbandaka deuxième groupe troisième groupe na ko ya Kinshasa lelo to solo bana sali groupe o ba obenga groupe polyvalent de Jimmy en tout cas international. Désolé kana chaîne nini? Bon pour le moment tant le roi na comme prêt à voyager na bomaki nanu ba makambu nyonso ba activité nyonso mais le quoi na yende to zongela po album ezobima ba pièce na biso zo leka ba mo ba gag na biso zo leka donc ba makambu na biso nyonso activité nyonso zo zonga le roi kindongoziki ezobima ba plateforme nyonso siko donc ça veut dire que na ba groupe nyonso tambola ba groupe théâtre tambola kana groupe moko ya vie musée oui na tambola na groupe moko ya musée ngamo pe na ko sala groupe na ngai nde naza na ça même zonzing te na ça même zonzing te mais ngamo na groupe na ngai na travailler pendant plus ou moins 9 ans on a formé groupe na nga et pas un musée na ça plus ou moins 6 ans bon en plus les sous nande na eko ça les sous awa nande base on a ça ke ningisa mokili mobimba awa na ça 3e année yango lisu ya base on Yo na papa Molière beaucoup tanaka wapi pour surtout yebaka yo grâce à papa Molière. Bon papa Molière a vraiment papa na honorable papa Nembalemba Molière TV donc bambo tebele siko zali na bo sanité honorable Junior Molière Nembalemba donc na pesi bino bambo tebele honorable Lisa Molière na pesi bino bambo te donc papa na aza papa modo asepela na nga mingi
tango image na ngai ebimi na YouTube et donc ebimi na ba réseaux sociaux et image yango. Bon, image nga na sala ki image bato belé ba filma na ebi muta bwaka été. Mais ngai na nde na oye ba muta filma nga za ki ser moko mone Bibi Kawaya. Na pese ba mbote belé sika zali na King Zuma na kata Cape Town. Na pese bino ba mbote belé bango nde na polémique ayena ndeko na nde sala ki ke ba publier eloko nanga. Mais à part bango za pena batu misu pe ba publier ki. Pour moi, les images, les images, nous sommes filmés. Tant qu'on publie, nous avons publié. Mais nous avons publié que ça, Bibi Kawaya, na King Zuma. Mais nous avons habité sur les bananes. Mais tant qu'on a une image, nous avons comme balouka d'internet, nous avons ça que papa Molière pas se pela nango, ayoko balancer na télévision et gagner les sous le cas. Donc ayoko tombola le sujet. Donc papa Molière il suna makambo les sous. Donc yango lelo ni makambo yokanaki. Papa Molière mtayako bakisa mwa mafuta. Nikola bilo. Molaki po makambo efanda lelo. Na comprendre mais comment est-ce que boyokana na papa Molière? Bon, ada papa na ngai yende nga salaki image na nga tiaki image na ngai ezoleka. Normalement ngana ye totika ko sola likamoko te. Ngana to sola likamoko te ya da papa azotia image pour na ça que moi na pas yokana. C'est tout. Toi na likamusu te to sola na. Mais il paraît yem patine que na poto ba rimar circuler là. Atino na poto asombelo mutuka babi ongindi okomi penza boss patron. Taba ye fondo tangi so comme na groupe dans ce qui me colo mlare. Bon, papa Molière azali papa atindi bana ebele poto bana na ye asala pe bato ebele pourquoi panga. Mais na ebi ke ata lelo atindi te loba otinda. Moko musu pe masola bien ozala kuta makasi kolega même poto. Papa na za papa mo sola bon ada bien donc makamnyo so kitoko na ebi ke makamba bien ça. Donc on peut vérifier pas solo dans sa confirmation. Ben zangate bazolo bakete Jimmy en tout cas comme penza véhiculer la minute aza déjà la mikili. A comme déjà roulé moi car mikolo balar nde la lipa na te ba okosa naza véhicule te mais to ebi ke to sombara bato ba na mituka ba rande mona biso to sombara mituka et ça est l'autre. Mais il paraît que ba kanga ki yo po finga baluba ya solo na lobi mambo mais l'Obama partout. Ah na terrain l'Obama Jimmy en tout cas ba kanga ki po afinga li baluba. Nous sommes au finga ba Swahili. O te donc ba rumeur rebelle au kotaka prison, mususu au kotaka cachot, mususu bakanga cordon. Est-ce que ça peut solo ba rumeur ngo sur yo mo ebika kina on est aux alarane ba rumeur est circula. Parce que les vraies versions de toye bango so to kutena mutu to poser question est-ce que rumeur e bana ki o circuler est-ce que ça solo to eza le kuta ye muta a ko éclaircir biso mango ndeza qu'est-ce que ça peut solo eza le kuta bakanga ngalité. Mais na moi problème moi menace moke et comment est-il ba funda nga mais to samba déjà mambele kaki mam déjà les cas na gagné un procès mambele kaki na funda yo mama wana na yeba rappel de sous comment on a été pas dire moi mikoleleke belé ezaki ya makambo pona bakambo nini bakanga kiyo te bakanga ngate ba funda kingai. Pour cause nini po bafunda mutu sans et puis mutu pena za mieux placé oyeba ni plainte ane za papa Molière yene mtalande ba makambo wana ngape na mutu afundaki na nde ba alors samba na tikala okoma te po ba avocat ne ba alors sambelanga donc ba audience nyonso leka inga na tikala okoma te c'est un parquet et ça na grande distance ya wapi ya Gombe. Ba avantage ni nyomona na musalo na plutôt ba désavantage ni trouva na métier oyo. Bon, avantage ezali soki art oyo ozo sala que et que au sale on a motema moko et que lobby esunga yo bola moze belé. Neti lelo ngana za aîné de la famille ngane na sunga libota na ngame lelo na koma pe responsable likola musala oyo. Comment lelo pena so ndeko pa yeboye moi problème boye famille ko tu baza occupé ngate lelo ba koma pe rotianga pe le devant makamusu mais c'est to ken à côté ba désavantage
ezaka que musala so ezo kende bien te eza passe pour nous voir quelque chose donc c'est que okoki ko suffire ne lote des avantages ya musala eza ce que zo zoate eza passe pour na ose panure na makambo nyonso oza nango. Oza marié? Naza célibataire. Mais ça quand même na bana. Bon, na bota qui dans le bas nazali célibataire mais nazali na 5 enfants. Donc na sali donc to wanga na kanga lopango mais na sali na no mariage ninte. Na sali na kanga lopango. Ça célibataire te? Et sali que ngana mwasi to kabwana ki mais bana bazali zano na obunda na to tande nzamba osunga so lelo pe nzamba sungi to zali suma ngamba basi musu to so mwasi ya malamu oya atonga mboka to tsheli suna ndako de sa makambo. Au pensera nini na métier oyo yayo au pensera nini vraiment au mona client un jour au cours se retrouver nango, quelles sont tes ambitions et le korivaka na métier oyo kota vraiment art oza armo kitoko nazo mona ba artiste belé bazamba makambo ba fanti makambo oto yebi yopo yebi donc lingelo ba musalo eza malamu selon ngai ndenge na raisonnaka na viso lelo na zimbongo na zima koki a bien il faut na soutenir ba chaire ambulant pour na ngamo na zaki no chaire ambulant na soutenir chaire ba chaire ambulant na sa ba ONG na soutenir bateau ba zangi makoki hein na aider bateau belé vraiment na na souci mais tellement besoin le monanité ce besoin monani na osala yango. Siko avant album ki Kinduguzika et Kinduguzika bima ba chani yango zala déjà na terrain. Bon ngande naza na composer mingi bato ba yebinga ngala bandi lelo te ngala banda série à premier pillage hein série anton na yemba papa na bana tigala na ndako bongo sokola batani okombola ndako ngana kesai ngana ke koluka mbongo na biso oyo tolelaka tango na koya na pokwa oza na 2 boules et demi donc na uti musika na composer banzembo ata plus de 600 lelo to na oyo ka banzembo muso yemba mara eza babilo ngala composer mais moi olobeza te donc na composer mingi banzembo ezebele banda okombondo yemba ngo tonka kotika ba bombo. Oui, na banda oyemba ona ba wenze donc ngala composer banzembo selon ngande nzamba pesa inspiration eza nzembo nyonso ebimaka na mokili ngala zo na balola ngo na nzembo nyonso ebima ya nzambe na balola ngo na nde na nga na pesa ngo sens musu to oyemba ona ba wenze nazo ke no sa ba spectacle na ba wenze ya grave et puis ndeza nanu bat ba moninga te. Peut-être que mon yan eza ba sekel nga mais awa Kindunguzika ya bo comprendre nga kwa naza na groupe ya théâtral na groupe ya musique comédie na pe na groupe ya ballet o babina na barafia. Ah bon, est-ce que ça a combien de temps na musala na yo teka ba bonbon? Bon musala oteka bonbon umeli mingi hein na umeli na sali plus ou moins ata ba 18 ans hein ba 18 ans mais 19 ans 18 ans, on a 18 ans. Mais bonbon n'aime te salinga Léona Yokana. Léo na mona na mokili hapo na bonbon. Donc on a espérance à 18 ans on ndende na yekola pe robeta kitsarataka Léo na komi professionnel. Léo na komi pe na termine na podium nazo jouer pe boy bat bazo kamo. Hein bazo kamo. Na yeki olobi oza na groupe théâtral, na groupe ya ballet, ba groupe belé, bon répéta wapi. Est-ce que c'est possible que mon fan aya ko assister pe na répétition? Ala ko répéter na banda ko répéter na victoire na longue victoire na ke na sima palais du peuple mais banda na koma ki prêt à voyager na kata yi activité na zasko prêt à koluka et sika nini oh ya bien oh na ko banda ko répéter on a banda répéter non na juna no place à répéter te o recruter pe batou. Bon recrutement roya soki biminde na roye ba recruter mais ngai normalement naza na structure ya recruter bato belé te donc tant on a recruté bato ba yake belé na moni désordre comme mingi donc bato ba comme belé comme net moi donc fou la bato bon te
nga art na nga na lingi batu o bazala convenable o bazala logique bango to travailler na bango. Donc pour le moment na groupe na nga naza plus ou moins na 40 personnes auto évoluer là bango. C'est que ce que je peux dire au producteur na yo aza papa Molière. Naza na producteur te nazo travail effort perso. Papa Molière aza papa ya ngai auto travailler na ye na côté maramususu donc ba masolo musu apia nga conseil aza yem tazo lekisa babilo na nga sela nga marketing na ba côté mususu. C'est le marketing mais série moko bandako lega mingi na Molière après un certain moment au disparaître même mikolo na MT so mupepeni nyango ekoti ozongi lisusu na Molière. Oui, c'est que na zongi na Molière pa papa Monique makambu pena eza nango te. Bon déjà na gagné un procès. Initi la fan sa loko yango wana mona te bana mboko ba sepela nango ba yoka ba sepela nango lishu. Na douter na yo. Ko douter na nde. Pour bi bo gagner procès c'est que procès les années le mona kati. Bi to gagner procès. Tant to gagner procès nde yango papa Molière a préféré atiango lishu pour moment to zo samba bakanga ki baboya ki leka. C'est quoi yango tant to gagner procès nde yango azongisi. On a ba président ba groupe mususu boyo kanara boza président okota. Oui, ba président groupe net président Sai tozala ne mingi bientôt peut être ozana matanga ya ndeko nanga Pululu vraiment son âme réponse un peu vraiment tozala kinaye ba net ba président Ladi Esobe ba président Bodo ba président net ni ba masumu wana pena donc papa na biso oyo ya an TPC ba président Elombe vraiment bango nyonso itoro ba mama nanga alinga donc bango nyonso ba mama Chako tozala na bango bien vraiment. Ko linga ko okenda na vers bango to singa bomba peso par exemple moi rôle moko jouer na pièce moko. Oui, nazan to sola na mama Chako nazan na rôle moko boye il fallait na jouer pas mama Chako. En plus, na un film mort au sala pour na Congo. Film à tout dédié au Congo. Film à tout un acteur mort ya Kanda. Donc déjà dans un mois déjà film il faut battre ba nota là. Nous jouer rôle ni. Bon, nanu to kaboli ba rôle te mais déjà to bongi déjà ba statique kamunyo so déjà et bongi tikali siko ba kabola ba rôle mais ngana ebinga na ozala kaka mfumu mutamakambu. Pa ngana ya kaka na makambu. Donc en tout cas les a combo mais rôle na joueur ami na joueur rôle à Coco on a joué un rôle à Coco bien Jonker pour tali ce qu'on a ba président nous surtout au tangi mutuni ni penzo tali que au sepelara na makasi au linga même pour comment il collaye soit à la pe fan na yo parce que entre vous les comédiens bolinga na rapé pour ce coup na comédien muso baté ngana sala théâtre mais fan nanga izarabo ou soit avant la côte à métier yo na enviaka intel nde yango na ya copier yo siko mutu na yo idole no izaranani bon ngana théâtre idole nanga mingi zaki Michel Cancan ala ivoirien azoti kamande febele mais tant ce qu'on a na art na romona ya saki mingi art ya nini mingi Afrique ni centrale na kota na bité ngai parce qu'on a na luka na sala o yanga innovation yanga moronde yangwana na dindai na profondeur na bimisi ki en tout cas OK en tout cas wana OK en dehors en mboka mais ngana zoloba ya awa na ba président nyonso tout ya ba groupe nyonso ezara a président ni nyango au commissaire au mona peke te na sepela na eza président nani te bon na sepela ba président presque belé idole na yo fan na yo te na idole te na sepela président belé neti ba président Sai ba jouera bien et Sobe ba jouera bien écoute ba benga phénomène ba jouera bien donc ba se belé ba jouera bien neti ba président Elombe hein donc ba jouera bien mingi théâtre nga na sepela na mingi za ki Julien Ngoy. Donc théâtre on est sur une talent on peut na sepela mingi ce tozong c'est suba art théâtre on apprendre au sala bien. OK, merci beaucoup Jimmy en tout cas na mte so koza na moi liloba ya suka pour comme na suka émission na biso ba minute musu déjà coquille déjà on a biso et belemi déjà je sais pas so koza na moi dernier mot à faire. Ah bon dernier mot zara que batu o balanda biso hein donc o balanda biso balanda ba art na biso vraiment bisika bozali bo soutenir biso vraiment
nga naza artiste na bino aza beaucoup de talent malgré batu mingi nanu bamoni yango te mais kala mingi te bozwa yango na talent ya kosakana te non naza créateur compositeur na parolier naza comédien naza sous danseur non naza ba talent belé obina pe oui naza danger na obina na loketu penda donc na bina makasi donc nde eza ya liboso nanu na osenga neti na mama Marceline o azali na Londres maman vraiment donc bo soutenir biso oh ya message rhapsodie de réalité donc bo soutenir biso makasi ba maman nyonso apoto bo soutenir biso sala bien mokili mobima bo soutenir biso vraiment makambo bien zoya ba nyonso bazaki branché pour Olanda papa Jimmy en tout cas nabi ke msusu ba makambo sa lobia pour na msusu eza bien so lobi pe ya mabebo limbisa ye mtazanga na défaut papa en tout cas na mtuso okozala na mwa libanga mabanga soki eza mabanga soki koza oui vraiment biso to sanga te pour atalaka bat ba soutenir biso ya liboso non na pesi no numéro nanga ba o ba luka artiste Jimmy en tout cas so vous avez besoin de contacter plus 243 85 26 61 104 donc au betika ya Willy Moucheni 85 26 61 104 wana ozwi Jimmy en tout cas to bosante mabanga ezali ya liboso to pesi na mbote na mama mère siko ya gros belisha maman de Rijandi Luwawa un enfant pas comme les autres donc salam et belé mère siko zali président le boss Edi Bonganga donc to pesi bambote belé siko zali na bosanité mon vieux propre Antimo de Toulouse donc siko zali bambote belé président Tino de Toulouse na pesi bambote belé venanga Chambel na bosanité Dorine Mavinga maman Mimi Mbodo donc ya bino na pesi mabange pa maman na ngai oh ya Brazzaville mère oh ya yo yangoyo maman na nga Géo Banque de France maman Ikama maman Ibobi wana soza ba staff na edo na pesi bambote belé na pe mbote na pa ve na nga di culpa di kunzi ve donc président ya yo yango wana donc esiko zali eba ke petit na aolela kaka makambo eza bien donc na sepeli na pesi pe mbote na pa Nicole Tseka moi Simon baba mbongo na kati ya Sénégal na pesi mbote na Awa Kamara na pesi mbote na ngapa na Alain Pouloulou sapologie toujours na Sénégal na pesi mbote na ngai na bandeko nyonso o basepelaka na ngai neti Bibish Ndoa na kati ya Mbandaka donc Flat Hotel Samantha na pesi mbote na ngai lisusu na ser na nga Philo o aningisi mikolo yo donc asali salle de fête Philo Envel na kati ya banda na kati ya ma campagne na nini na Joli Park donc salle de fête Philo Envel de la salle de fête à classe au ba norme nyonso ezali et puis lisusu to sepe lisusu na terrasse o ezo sa ma solo na kati ya Victoire donc ekangi ma solo Central Bar donc ils ont loge bar et puis ils ont une boîte dans quatre donc makamnyo so kitoko donc ba enfant de classe par classe donc to pesi bino ba salam ebele sika bozali to yebi ke batu nyonso ba uta poto ba kota kaka kuna déjà en diagonale na Acropolis donc place au monde apena donc Central Bar donc kuna pena malili makamnyo so kitoko donc ils ont ba standing pena ya poto donc to pesi ba salam ebele na pesi salam pe lisusu na Jimmy Bosekota moi na mama Kabila les grands saoudiens donc bisika bozali donc bambote belé en tout cas bino azali donc tozo c'est la raba soutien na bino. Ok, un grand merci na banque tout bazaki branché na Congo Zibulame sur TV. Merci à tous mes fans, fidèles internet nyonso. Tant dans le bas toujours, n'oubliez pas de vous abonner toujours sur notre chaîne Congo Zibulame sur TV. Soko s'abonner au fini moi cloche mort et zapembenyana au fini par toujours ba notification nyonso ba émission tout en bando kota. Je tiens à remercier au DJ Tresley Master P de Central Bar et fan ezana
croisement Victoire, hein, en face à Acropolis, dans Matongé. Sans oublier à toi Trésor Mungulu, le grand gérant, hein, il y a Bar Central. Et à toi aussi Lotis Malanda derrière la caméra, sans oublier à toi Cadet. Cadet, à toi aussi le réalisateur René Abiri. Et pourquoi pas à toi Noélamba. Hein? De gros bisous à vous. Merci beaucoup Navagnon Balandanga. On va continuer toujours à féliciter, à encourager na musala na ngagnon son avis que ba remarques ezanga té na ba appréciation. J'ai toujours besoin de vos remarques. Numéro na ngeza toujours affiché sur ces bancs là. Na fil wana on ça pour sa remarque. Anna pour ça moi conseil en pesanga, je suis dispo, je suis votre fille, votre grande sœur, votre tante, votre maman Donaza et Bélé, à toi aussi. Sans oublier à toi ma maman chérie, hein, Bobby. Yon des charges, y a ma maman Annette, donc yon des kilos, hein, maman nanga donc maman donc son Azabri, c'est toujours toi ma maman chérie, Adèle Lomba, hein, la reine, Adéline Lomba, Bobby yon des mokondi. Maman la reine. Donc, maman, merci, des gros bisous là où tu es. Donc, moi, ta fille Esther Nzola, la reine, la madra, je t'aime. Donc, maman, merci pour tes encouragements. Merci pour ton soutien. Merci pour ta confiance envers moi, ta fille. Je t'aime beaucoup. Ah, mais en tout cas, moi, dernier. Animation. Hey mama la gomone, hey papa la gotale, alinga le gane la gomone, hale mama mikulu kusu, hale papa mikulu kusu, hale kuna bakote, la bakote mikulu kusu, hale twakiri. Sokomoni papa na bana komiko beta bana makofe yaye avana mpiaka e papa na bane avana mpiaka papa na bana avana mobalelo e bana na nene na longa tena bana na nene nanga poto swana te antu Kongo zibula menso banchaîne à makasi makamba kitoko antu eyokan.